Oui, allô, papa. Nabane ko banga ke naza na faire na zoba, nit bazoba ebele yo bavanda na poto kuna. Donc yo ko ya ko kinda batute ba sala guerre ba mi boma pona yo. Yaka yo moko mi boma wa. Yako sala guerre. Et puis guerre en contre nani. Guerre en fait pourquoi? Après ce exemple on a Alpha Blondy a sala nini yango. Ambelaka diamba, ambelaka drogue, a sala nzemo moko contre journaliste moko bakanga kiye. Banda sala nzemo moko wana. Na Côte d'Ivoire kuna sala sunze moni alobani suite Fanta Diallo ba musicien moko ya Côte d'Ivoire bazaka kuna bandeko na moko basali nini bambewe ba Arafat ba otu bazo bimalelo elo ni basali yo po wala un exemple Alpha ni l'exemple au pesangai ben Alpha ni tuna webi Koffi Olomide a webi sayo on comprend donc ani ba complexité Johnny l'idée ba Sardou parce que en France ba sala nini banze mone muto sala ke Ovan Nikuna na bandako ba poa ba na kanda irrégulier boxa Congo Sony boxa biso Sony ngaza na ndako na poto bana nga ba lipe na zo ya 20 décembre na ozala wana elo no bosa na bo je connais poto ko vana ko lobaga makambo ka Koffi Suera boy kaka bongo fali elo no bosa na poto toutes les prisons ba prisonniers sa poto ba l'équipe belé ba congolais bino elo mbongo yete ko komaka bongo voilà elo Alpha Blondy exemple pesangai vous avez fait Alpha Blondy, Azawa pas bête musique tout le monde. Il y a pas de bête musique leur concurrence c'est ça l'idée. Sur concurrence il y a bête tout yokai. Johnny l'idée, ba Michael Jackson, ba Kufa, ba Whitney Houston, ba Beyoncé, ba yimba musique na bon, ba ça boulot na bango. Ba toujours ba te ka tongo midi pourquoi soit déjà politique et révolution. Yo nous on a pesa solution mboko na biso, ndeli to ko na mbongo ndeli to ko riche pesa solution. Pesa solution de yo wala mayele. Pesa solution. Olinga Congo ya olinga Congo. Yo bandeko balia ba souffrir, ngana vivre mieux que batu bana poto, tout le monde le sait, beaucoup mieux. Banda ko pouwa baba HLM banini pas bofanda no des nini. Obinga opesinga kanda mbala moi je pète les plombs comme ça quoi. Au revoir. Yeba mutino solo na ye. Bino ba congolais ba lâche. Ba oyo bolingi bo pesa biso conseil na minute oyo. Est-ce que minute oyo za minute ya moral? Tangu na solo ba yango je pointe directement citoyen Antoine Agbekpa alias Koffi Olomide. Un cadre net yo soki un grand omibe naka un grand. Oza grand parce que un grand c'est le Youssou Ndour. Tant que Sénégalais c'est là qui a problème. Abdoulaye Wade, un grand politicien sénégalais, alinga qui a dribblé bango par rapport pour Adinda mana pouvoir. Youssou Ndour azalaki côté à peuple. Qui grand adino, il faut tout le monde yango l'héros. Oh ngai boye, moi ceci cela, ngai monsieur Google, qui monsieur Google na yo, mais yo Google, ma cesse na yo, mais l'air yango nous avons besoin, il y a rassemblement, nous avons besoin de tout le monde. Oh ngai l'équipe boye, ngai champion d'Isaïr, boye na boye, ngai pasteur, ngai prophète de nation. Prophète de nation, ça c'est l'ère du rassemblement général. Il y a des Congolais, il y a qu'à contribuer parce que l'ère est grave. L'ère est grave. Ce n'est plus l'ère des amusements. Ce n'est plus l'ère de vantardise. Ce n'est plus l'ère de discours séduisants. Ce n'est plus l'ère de se faire voir. Mais c'est l'ère de se tenir la main dans la main pour se rebeller contre occupants. Oyo a télémiseli biso minduki.